chers téléspectateurs, ndenge bozalaka ebele ya kolanda penza magazine ya bino oyo tolobaka Lingala News, magazine ya bino Lingala News oyo elakisaka bino penza makambo ya danger. Toseka nanu parce que ezali danger pe kozala danger. Toyebisaki bino ke ekoyinda lelo na Goma ngai tension sur tension. Bokota bolake bosabone vraiment kaka ndenge ezalaka, bokota bosabone na chaîne na bino oyo penza elobelaka bino makambo ya solo solo, oyo elobelaka bino penza ba précision, oyo chaîne moko oyo papa Pati Bantule azalaka wana pona kopesa bino ba indusa, pona kopesa bino vraiment makambo oyo ezali koleka awa na RDC. Vraiment oyo biso moko tozobenga ngo délivrance, tozobenga ngo délivrance banda 32 ans oyo esclavagiste oyo penza ba Rwandais bayibaka babiloko na biso. Lelo eyindeli bango lelo eyindeli bango ndenge tolobaki penza eyindeli bango lelo le 16 juillet oyo eyindeli bango lelo. Kobota makongolais elengi yo nanga kobota makongolais elengi vraiment kaka ndenge tolobelaka bino penza Congolais fongola matoi zalaka na souci ya koyoka penza ndenge mboka na yo ezokende. Mboka na yo soki loboko moko eza na maladi okoka te. Vraiment yo kaka papa Pati Bantule oyo azali wana na Lingala News ya koyebisa yo penza kaka ndenge ezalaka. Yoka papa Bantule oyo azali na Bravo Fati Télévision, vraiment kaka ndenge ezalaka. Merci pour la confiance de nos compatriotes oyo bopesaka biso chaque jour qui a kolanda biso. Merci vraiment nos confiance de nos patriotes depuis ki ndenge bozolanda biso awa penza partout, ndenge bozolanda biso partout na mikili ebele, bana France, bana Hollande, bana Canada, ainsi que bana États-Unis, Venezuela toujours ekoya te, Venezuela ekoya te. Vraiment pour ba nouvelle na bino oyo toyaka nango ya kopesa bino ba actualité oyo fiable, information penza na citation oyo toza nango awawa na este na biso oyo penza na loboko oyo ya Congo, ba citation oyo tolobelaka bino. Vraiment merci ndenge kopesa biso confiance ya kolanda penza biso, ya kolanda penza biso kaka ndenge tolobelaka. Vraiment ba information malamu oyo tozobela bino penza ezali ba information moko réelle oyo penza ba citation oyo tozwaka citation lela oyo tozolobela na terrain M23 chaos technique, M23 chaos technique ndenge tolobaki M23 chaos technique bino momo ndenge bozomona kanda ya Donald Trump ezomata mafuta ezomata. Kanda Donald Trump aza na kanda mafuta ezomata kaka parce que le 16 ne lelo jeudi lelo le 16 na batongo oyo yindi mabe, na batongo oyo yindi mabe masolo ye elengi masolo na tongo oyo ye elengi parce que ba Rwandais est-ce que bakei
est-ce que baza kaka na este? Vraiment toyeba ngo awa na kati penza ba village oyoyo ba Rwandais bazalaki, est-ce que babimi? Vraiment toyeba ngo kaka awa. Autre baki, quand est Paul Kagame akobimisa ba militaire na ye awa na este po tozomona ba village moko wana bazosala ndeti babima, est-ce que babimi? Toyebela ngo awa. Vraiment toyebela ngo awa parce que eza danger, eza danger, eza danger. Délivration oyo ya este epai ya ye moko Marco Rubio oyo aye penza délivrance ya RDC angaye. Marco Rubio oyo aye penza délivrance ya RDC. Marco Rubio vraiment kaka ndenge ezalaka, tension ezali koya kaka makasi, tension ezali koya kaka makasi. Radar ya commando américain ekoti déjà, radar ezo circuler mwana mai, radar ezo circuler na danger. Engai le 16 oyo ba commando américain baye na système ya radar, baye na système ya radar. Radar wana soki ezwi engai le 16 oyo eza ya koyinda nini ezoleka awawa epai ya Paul Kagame na basoda na ye, nini ezoleka ba village oyo. Est-ce que basoda ya Paul Kagame ba M23 ba Rwandais est-ce que babimi? Ezoyinda lelo tension oyo penza, tension oyo eza makasi, eza makasi, eza makasi. Nini ekoleka na kanikole, nini ekoleka na kanikole, nini ekoleka na Masisi nini ekoleka na Masisi? Parce que tension ekoti eba radar américain efandi déjà ezomona nyonso ba Rwandais basuki, parce que ba radar wana ba américain ezomona nyonso mwana mai. S'abonner, larguer, partager, s'abonner, larguer, partager, mon frère, ma sœur, pour ezali danger. Eza danger parce que eza danger kaka ndenge tolobelaka papa Pati Bantule aza wana po na kolakisa bino pe ba actualité oyo ezali fiable oyo eutaka na source. Na ntongwa lelo ezalaki ya koyinda, na ntongwa lelo ezalaki ya koyinda penza. Tension oyo ezalaki ya baradar ba commando américain baye vraiment na contrôle ya danger. Citation oyo na este basoda Rwandais ne baza wana baza mama na panique ya GT moni oyo batikalaki bakanisaki ya te tosala mwa geste moko boye ya kokende biso totikala bongo bakoya tobeta bango na ndenge nzoka. Je resalis en passant les garants de la nation au biso to bengaka Félix Antoine Tshisekedi de Wankina. Mutu a train parce que il y a un mutu a train pour soro meki très like et niatue eleki. Train et niatue eleki. Ndenge to lobelaka maloba penza kaka boye. Citation ba soda Rwandais, M23, AFC, AFDC, AFCD, vraiment, basoda oyo ya colonel Nanga, tout la mwisi ya zaza, basoda ya colonel Nanga, tout la mwisi ya zaza,
basundoli chef na bango bokoyoka ndenge eloko oyo ekweli oyo ekomeli nanga colonel nanga eloko oyo ekomeli basoda na ye tout la mwisi ya zaza N23 tout la mwisi bawando batikeli na bavillage ya mike tout la mwisi bakomando américain osanti mpena bakomando américain oyo bafandisa indusa bango nde bayaki bakomando américain bango nde plein commando américain na Goma nga mamongo ezopesaka chaleur plein de commando américain na Goma po eza ya koyinda plein craqué parce que eza ya koyinda vraiment bacommando américain bakoti na Goma lelo le 16 oyo tozoba jeudi na ntongo oyo bakoti basoda américain bakoti po déjà embargo epesamaki esilaki na ba 0h le 15 juillet sikoyo bango bakoti sikoyo le 16 oyo baza déjà na ntongo baza deja mayele ti ba après midi bord moko elela engai yebelango kombo ouais vraiment yango tolobaka peuple congolais histoire sera écrite par les Congolais. Mon histoire na biso oyo ekomaka makaka mpo ba Congolais parce que makambo oyo ezoleka oyo ekomaka mpo na ba Congolais parce que makambo oyo ezoleka oyo engai parce que eza danger ekotikala danger ekotikala danger parce que makambo oyo ezoleka oyo eza ya ba Congolais ndenge tokanda koloba vraiment maloba oyo tozolobela peuple congolais tobeta sete na peuple congolais histoire sera écrite par le peuple congolais epai kaka ya bacongolais mpo mpenza balakisa ke eloko oyo nanga ndenge aza wana aza kaka na condamnation nanga aza na condamnation sous le peuple congolais parce que abomi makili ebele nango bomona oyo abomi makila ebele ezolela mpona nanga aza penda condamné à mort mpe nanga ndenge aza wana bakokanga ye nanga ndenge baza wana bakokanga ye Kabila kutu ndenge aza wana akimaki na ye deja akimi Goma azongi so Kigali akimi na ye azongi na ye Rwanda Kabila akimi na ye lisusu azongi Rwanda parce que baofficier congolais oyo baye lelo eza danger baofficier congolais baye bakoti Goma taka baofficier congolais général colonel baofficier congolais baye sikoyo bakiti mpenza na aéroport ya Goma deja nde ndolo baza wana tension ya baradar eyesu makasi mwana kini yo mutu oza wana cheke sabone na minute oyo sabone chake parce que eza danger nde nayebisaka bino kino eza ya danger masolo deje bandi kimaki kaka masolo deje bandi awa eloko ya makasi baofficier congolais baye deja na Goma déjà lelo na aéroport ya Goma bakitaki déjà tension baradar toujours action baradar ezoluka kaka bango baradar ezoluka bango na makasi ya délivrance oyo ya este
oyo Marco Rubio asali biso mama na délivrance na este penza topesi bambote ebele parce que fanda na yo Marco Rubio secrétaire général ya États-Unis oyo Trump atindi ye kita nanu olongola nanu babuzoba wana oyo barwande balinga basala na complice na ye Kabila yango batindaki secrétaire général Marco Rubio oyo ayaki penza kokata makambo nyonso oyo bareblengo na minute oyo ndenge tozali koloba boye na minute oyo ndenge tozali koloba boye président de la République le garant de la nation Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na minute oyo azali kopesa discours monene awa na Gemena azali kopesa discours monene na Gemena na baninga na ye baprésident nyonso oyo africaine bazali wana penza na Gemena na kopesa ndenge kaka ezalaka yango tozoyebisa bino s'abonner partager penza commenter toza wana toza mpona bino aza liboso ya bachef africaine ebele kuna penza na kati ya Gemena na kati kuna aza penza na kati ya kuna na Gemena président de la République le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Wankena oyo afandisi peuple congolais na ebunga penza ya monene. Merci chers téléspectateurs ndenge bozalaki ebele ya kolanda penza ndenge tolobelaka batualité na biso information na biso fiable awawa na kati ndenge tolobelaka penza contribution na biso ezali wana numéro na biso ezali plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61 tozali wana po penza bino nyonso tu oyo bolingaka Lingala News oyo bolingaka Bravo Fati Télévision ezali wana po na komemela bino basango oyo penza bazali na yango pe basango oyo eutaka na fiable oyo topesaka yango penza kaka ndenge ezalaka lelo na boma na batongo oyo indi mabe baomolela bamama kuna indi mabe avion de chasse oyo toanomona wana basira mobutu na beletran jeune ndenge bando obima elex sikoyo na goma avion de chasse monene avion de chasse eleki kaka nanga ndenge aza wana panique colonel nanga panique totale bisimwa panique totale pe kuna bawanzalendo na FARDC bazosala makambo ya minene barécupere aéroport ya Kafubu talaka ba FARDC na bawanzalendo barécupere aéroport ya Kafubu barécupere aéroport ya Kafubu. Merci vraiment na baya wanza oyo bazali wana bonne nouvelle au dodo psano que non bonne nouvelle nanga récupéré et tombé lelo epai ya banani epai ya bacommando américain nanga tombé ya bapiège moko kaka oyo ye mwa alinga asala me elie ye moko
elie ye moko ba piège na ye kwa ye sikoyo na maboko ya bakomando américain oyo bafandisa indusa oyo bafandisa makambo nanga sikoyo akwei vraiment epai ya bakomando américain. Ndenge kaka tolobaka actualité na biso ezali wana, yo moto oza mosika, yo moto oza na États-Unis, yo moto oza soki wapi, benga biso na numéro oyo plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61. Vraiment toza na ba contribution na bino ekosala biso bien, ba contribution na bino ekosala biso bien. Tolobaki peke soki bozali bino bato boza misika, bozali na caméra ya DSLR, otindeli biso po ba image na biso pe ezala fiable kaka ndenge tosalaka. Soki pe bino ndenge bozali kuna, soki ozali na iPhone moko ya bien, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 15, iPhone 13, tindela biso awa po na kosala direct ya kolakisa bino awa biso ndenge tozali wana. Yo soko otindi eloko biso moko tokozwa na agence pe tokomisa yango epai na biso moko pe tolakisi bino ndenge kaka ezalaka, pe tolakisi bino ndenge kaka ezalaka. Merci penza na ba oyo nyonso bazolanda biso, oyo bapesaki biso confiance. Vraiment ba compatriote nyonso oyo balingaka papa Pati Bantule, oyo alobelaka bango penza ndeko na nga, fo ozala boye, fo ozala congolais du père et de mère, fo olobela mboka na yo po mutu mosusu te akolobela mboka na yo. Rwandais te akolobela mboka na yo, Ugandais te akolobela mboka na yo, américain te akolobela mboka na yo, français te akolobela mboka na yo, yo moko nde okolobela mboka na yo. Yango tozosenga na bino baye oyo bozali misika, bosoutenir ba chaîne oyo ezopesa bino baindusa, bosoutenir ba chaîne oyo parce que toza wana, nous sommes là, toza wana mpona bino. Vraiment kaka ndenge ezalaka lisolo oyo pe makambo oyo tozobeta oyo ezolekana penza na Goma na ntongo ya lelo, bino kutu bozozwa information fiable oyo euti penza na kati bwala, penza na kati euti penza na kati na bwala. Vraiment citation oyo makambo oyo ezali ya solo. Bakomando américain bafandisi deja na kati ya Goma, bafandisi deja na aéroport na bango. Kala mingi te bozala surpris bokomona moto akokita na Goma, kala mingi te bozala surpris. Vraiment bana état major ya bino yango wana, bana état major na bosani te papa Fili, na bosani te papa Blaise Lutete, na bosani te Emilia Kitoko, Emilia Kitoko banini papa Fili, na bosani te kaka ndenge ezalaka. Bosoutenir eloko na bino oyo nde tolobelaka Lingala News, ndenge tolobelaka Bravo Fati Télévision. Bosoutenir parce que yango nde elakisaka bino penza makambo oyo ya solosolo, yango nde elakisaka bino penza kaka ndenge ezalaka. Tension ekoti na este, tension ekoti na este, barada ekoti deja batie barada, bakomando américain bainstalle deja barada na ndenge danger ezolakisa penza place nini oyo ba M23 babombami, place nini oyo ba AFTFC babombani, place nini oyo ba Rwandais babomani. Ekozala danger penza na ba après-midi oyo sikoyo toza na batongo, na ba après-midi oyo bamatanga egelelama ibele
vraiment awa pour radar oyo eza danger radar oyo ezo yeba ti mutu oyo abomai na mabele ezoyeba ti mutu oyo abomai na mabele parce que ya ba radar oyo version sika oyo baméricain bamoka basalela yango yango tozobana nanga ke yo oza déjà condamné biso toyebi ke yo ozalaka deja condamné mais lelo baaméricain commando batio maboko baaméricain commando batio maboko. Merci chers téléspectateurs ndenge bozalaki ebele vraiment ya kolanda magazine na bino ya kolanda émission na bino oyo elobelaka bino penza makambo ya solo ndenge nalobaki kaka penza délivrance oyo délivrance ekoti na este. Marco Rubio aye kosala délivrance ya bana peuple congolais. Marco Rubio oyo penza président Fati Beton apesaki confiance ya kolakisa penza Marco Rubio ye wana aye kosala délivrance oyo Rwandais oyo tobengi Paul Kagame amonaki awa neti bana na ye amonaki awa neti bana misala na ye amonaki awa ndeti kaka soki eloko nini Paul Kagame wana akokangama justice ekelanda ye kuna tishe akokangama po ayebaki RDC ezali eloko makasi. RDC basakana na yango pamba te ndenge tolobaki kaka plein de commandos américains na aéroport ya Goma, plein de commandos déjà bayaki Kabila afui Kabila ayaki na mangungu ya kozala na Goma le 14 lelo le 15 akimi Kigali amoni ke basoda américain wana bazokita akimi Kigali parce que atikeli kaka ber epai ya nanga bana déjà ya Goma babaki bako en charge na yo bana Goma babaki bako en charge na yo lelo ba américain commando baye oyo ba commando américain baye déjà bazingi Goma na minute oyo ba commando américain bazingi Goma okende wapi merci vraiment merci ndenge bozalaki ebele ndenge bopesa biso confiance ya papa Bantule ndenge alobelaka bino vraiment tozongeli lisusu numéro na biso oyo ya contribution ezali wana oyo ya Airtel Money ezali wana plus 243 99 027 91 61. Vraiment ngai na bino tozokutana kala mingi te kaka lelo na sube info oyo ya kobeta pe oyo ya kolobela bino kaka ndenge ezalaka.